à cause de la liboso la bilo la cadre pour présenter édition Mbonda Ekolo magazine d'actualité parce que tout ça la kamusala la biso professionnellement kaka ndenge ba magazine ya solo oza ko sala musala à la carte ya 20 provinces ya Kinshasa la carte ya République démocratique du Congo mbote Congo Kinshasa Congo Brazzaville mbote na ba diaspora partout la confiance et fidélité oyo bo pesa ka biso pour la kozwa ba information ya solo à temps réel. Liboso to fongola édition la mission ya mokwalelo bozala ba sommaire ya édition le loboye ba ketobeta masolo ndenge nini le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo awuti koyamba ba cause ya défense po ba beta masolo na o etali makambo ezali koleka na parti est ya République démocratique du Congo pe bo le soma masolo ndenge nini FRDC aza kosala musala kitoko na parti est ya République démocratique du Congo pe bo le soma élément oyo ya mwana mboka les sa majesté prince de Kitakita o azali chef ya village Bawawa ndenge nini ala se cri d'alarme pour la batu ya misala ya mabe mbote lisusu tikato fongola édition ya mokwalelo na élément oboti kozo kala bakata ba sommaire na biso seki chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo asangisaki bakozi ya armée na défense pe na etaya kola kosolola sur état ya sécurité à parti est ya République démocratique du Congo tozo ba détail da élément oyo. Mwana Congo boye bake situation sécuritaire na partie est ya République démocratique du Congo eza kolalisa bakonzi pongi ya kimiate bondi melangai ke mokolo lundi 5 janvier 2024 mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asangisaki na lombango nyonso conseil supérieur ya défense à la ville province ya Kinshasa bondi melangai ke na mesa bavandaki tomonaki bakonzi ya armée bazaki wana po na kobeta lisolo na mokonzi ya mboka na oyo etali masolo ya parti est ya mboka na suka ya masolo bondi melangai ke le vice premier ministre ministre ya défense mwana mboka Jean-Pierre Bemba abetsaki bonda po na kokalme population pe ko rassurer bandeko ya Nord Kivu na bamabe oyo eza kosalema kuna surtout ya ba rébellion ya ba M23 la ba Rwandais et surtout que aza kobetsa bonda ke Goma ekokoya te. Le Conseil supérieur de la défense qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba alobeli pe makambo ya ba réseaux sociaux oyo eza ko communiquer ba information ya kitoko te surtout oyo eza réalité na oyo eza sur le terrain. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Bondi melangai ke malgré bilobaloba ya badongolo miso mwana mboka Jean-Pierre Bemba azako sepela na misala ya kitoko oyo ba FRDC et surtout ke ba soldat na biso bazako risquer ba vie na bango na front kaka po nyonso ezonga kitoko ya boye tokosenga kaka na bakozi ya mboka bo multiplier ba effort po kimia ezonga na bisika nyonso oyo ba congolais bazali en tout cas awa biso to pesi kaka ba bonne chance la FRDC Tobetisika Kambonda. Bamambre nyonso ya gouvernement oyo baza élu ba député na ba élection le 20 décembre 2023 baza obligé ya ko démissionner po basala musala bango ya ki député ndenge kaka ba vota ki bango tozwa élément oyo ba force détail.
ndeko ya Congo boyeba ke lokola ba ministre misusu oyo baza en fonction pe baposilaki pe babimi badepute esengi sikoyo basala shwa ndenge mibeko ya mboka eza kosenga elingi koloba nini ata membre moko te ya gouvernement ya République démocratique du Congo oyo abimi député na ba élection oyo euti koleka le 20 décembre 2023 pe a confirmé mandat na ye na Assemblée nationale a continuer toujours kosala musala na gouvernement bondi melangai ke Conseil d'État a outi kokata likambo yango depuis lundi le 5 février 2024. Aboyi makambo ya kosangisa ba fonction. Nyonso wana esalemaki na démarche ya le premier ministre mwana mboka Jean-Michel Sama Lukonde oyo alingaki na ba membre ya gouvernement oyo babimi ba député ba continuer kosala musala ti installation ya nouveau gouvernement. Mais selon le Conseil d'État babetisi mondake kaka président de la République nde aza oyo akoki ko continuer masolo ba membre ya mususu ya gouvernement lokola basi ba valider ba mandat na bango automatiquement il faut bakata misala na bango na gouvernement. Conseil d'État abakisi ke tozala régime oyo eza kopekisa kosangisa ba fonction po nyonso eza la volonté ya ba législateur pona ko éviter ba confusion ya ba rôle pe ko futa ba deux fois ya ba salaire et surtout que eza lokola ozo kozwa ebele la trésor public eza pe lisusu pona ko kebisa ba conflit de terrain po esengi ko respecter équilibre ya ba pouvoir lokola ba réponse ya boye ebimi na Conseil d'État donc esengeli na bande kolokola Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, porte-parole du gouvernement mwana mboka Patrick Muyaya pe, ministre économie mwana mboka Vital Kamerhe, na ministre intérieur mwana mboka Peter Kazadi, na ba membre misusu ya gouvernement oyo baza concerné, ba miyebela déjà po ya kosamba eza nango te. En tout cas kolinga te, ozala yo moko ministre, yo moko député, yo moko bourgmestre, yo moko lisusu député, yo moko mandataire, yo moko lisusu député, yeba ke wana okomi kozoma double salaire na trésor public na mumba oyo ya mingi ya kosala ezali ndeko na ngai ndimela ngai ke choix kutu ezate donc tika moko pe salela moko na cadre ya rappel bondimela ngai ke na 2019 ba ministre nyonso oyo babimaka ba député ya gouvernement Bruno Tibala toyebi ke bakotisaka ba démission na bango avec impact idéologie na 8 jours biso pe tobetisi mondapo tolingi ba oyo pe ba démissionner de manière que nyonso etambwisama kitoko musala esi ebali na assemblée provinciale de Kinshasa bondimela ngai ke Amos Mbokoso o azali mukolo ya ba député nyonso tu ya ville province ya Kinshasa nde akokumbela bureau provisoire wana avec impact na idéologie bozo ba détail na élément oyo ndeko ya Congo boyeba ke ba assemblée provinciale mingi babandaki musala na bango mukolo ya lundi le 5 février 2024 awa pe na ville province ya Kinshasa basolo ebandaki avec impact pe idéologie ba nouveau élu provincial bazalaki presque bango nyonso mais na cadre ya ko organiser bureau provisoire bondimela ngai ke mwana mboka Amos Mbokoso oyo aza doyen d'âge yende akokumbela masolo lokola président ya bureau provisoire ya assemblée provinciale de Kinshasa bondimela ngai ke nyonso esalemi selon ma disposition légale ya le 31 juillet 2008 oyo eza koloba po la organisation ya ba entité territoriale ya République démocratique du Congo nde esali ke ba installé comme membre ya bureau provisoire assemblée provinciale de Kinshasa ndeko Amos Mbokoso abotamaka le 20 juillet 1956 bavotaki ye la commune ya Kimbaseke yende akokumbela provisoirement bureau ya assemblée provinciale de Kinshasa po aza doyen na âge donc mukolo ya ba député nyonso ya assemblée provinciale de Kinshasa akozala bongo assisté na de agents locaux la député provincial mwana mboka Daniel Iyeli Molangi oyo azali député ya commune ya Ngalema pe la député Edith Bahati député ya commune ya Limete lokola première na deuxième vice-président secrétaire général ya organe wana asengi na ba nouveau député ya Kinshasa basala musala moko exemplaire po balakisa ke baza ba modèle liboso ya ba province misusu boyeba ke assemblée provinciale de Kinshasa eza composé na 48 députés donc 44 nde population avotaki bango pe 4 nde bakouta na ba chef coutumier ndenge kaka balobaka na français ke ba député copté 4 wana eza donc po na 4 district ya Kinshasa bureau provisoire wana baza na mission ya ko valider ba mandat ya ba député nyonso oyo ba uti ko voter bango na ba élection le 20 décembre 2023 awa to conseil na ba député ya Kinshasa en tout cas bozala loko sauté boyebi ndenge Kinshasa eza la insécurité lokola kuluna bosoto kutu moyen ko
koloba ezate na ba makambo ya mabe ebele bosala musala oyo population akosepela na ba mandat la binopo tout ekoya donc après 5 ans bozwa lisusu chance pe confiance ya population biso monda ekolo tolobikaka a bon entendeur salipe Tobetisika Kambonda. Fondation Jonathan Sango avec FJS devise Bondi Melangai ke basengi na mutu nyoso akota po baza premier na masolo état social pe et qu'on peut ça esteronayo parce que la fin de l'année peut-être qu'on se fait la kitoko koleka batununi awa la carte ya 20 provinces ya Kinshasa soki on a vraiment moko ya ba membre ya Fondation Jonathan Sango tozwa élément oyo. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamu kapo, o mona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango azako sala, à travers ba service na ebele oyo, ezana katia Fondation. Yeba kena Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, nan 500 fois pamba par jour, et kosala ke, na souka mvula, Yona libota na mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango, ba fete kitoko, vula oyo euti kosila. Asina sepe ndenge toji biloko, mbongo biso to pesaki. Na biloko toji, eza ndenge moko te. Po biloko toji, eleki na mbongo oyo biso sani to pesaki. Ça ont lancé bamo bamoni. Et donc on a osé le kuta na sengi pe bébé baya vraiment to sangana ko balobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango Pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba. Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sango congolais andimio avec impact na idéologie yeba ke misala na yo e monani. Ndeko ya Congo bondi melanga ke la basusi oyo tozala ngo bondi melanga ke kuna na mweso eza confirmé que ba bombardement ya makasi euti ko salema oyo et panzi ba position ba rebelle ya F23 na ba Rwandais surtout oyo bazali la chaîne de colline ya Gaza la localité ya Kachiru tellement que ba rebelle bazalaki ko bongama po ba attaquer Kachiru na Gazale bisika oyo population eza mingi bondi belanga ke basutukaki na mobange na surprise ya FRDC et sila ki bongote boyeba ke avion de chasse wana FRDC ekotaki lisusu na buchanga na mweso tout oyo mbuma ebetami lisusu na masisi na base logistique et stratégique oyo ezalaki ko fournir ba mandoki na ba soldat na ba rebelle ya ba chale na ngonga oyo bondi melanga ke eza difficile ya kopesa bilan exact ya ba bombardement wana mais ya koyeba ezake ba rebelle bazwi ba perte moko ya makasi boyeba ke même population ya Kishanga bazala kobanga po na ba avion de chasse et surtout mosala kitoko oyo FRDC azako sala bazala kobanga po soki kaka ba cible bango milelonde ekozala kuna et surtout que FRDC azala déterminé pour alingite présence ya ba rebelle et salama belé ya RD Congo ya koyeba ezake après le bombardement oyo drone ya FRDC et betaki lundi le 5 février 2024 avion de chasse et mati po et panza ba rebelle oyo baza kotia mobulu na ruchuru na ba position nyonso oyo M23 na ba Rwandais bazali ya boye to kosenga kaka le gouvernement en tout cas sala tout ya kobengana ba Rwandais oyo baza ba parents ya ba M23 demander que population Nord Kivu bazwa esengo na misika fourmi en tout cas
tolanda bango tina Rwanda po respect ezala yango biso tobetisika kambonda yo mutu oyo mesala kosala kikulu na yebaka tu oyo soki bakangi yo okosamba na auditorat militaire pe boloko na yo ekozala lokola ya bakriminel nyonso kaka ndenge ezalaka donc ikemba parce ke ndolo nde eza kozela yo kuna okosamba koleka prison makala Mona ya Congo boyebake masolo oyo etali insécurité a la ville province ya Kinshasa et comme kozwa ascenseur na ndenge moko ya makasi pe population a comme koma même orphelin nyonso la po azali sous la confiance ya ba police te oyo aza censé ya ko protéger population na ba bien na ye bondi melangai ke les commandants ya la police nationale ya ville province ya Kinshasa mwana mboka Blaise Kilimbalimba auti kozongela po na masolo oyo etali sécurité na nyonso donc banditisme urbain oyo tebengi bakuluna oyo esengeli kosilisa yango pona ye esengeli kobakisa effectif ya bapolisier na basu commissariat nyonso awa la ville province ya Kinshasa et surtout ke bakuluna eza phénomène oyo ebanda kala kosilisa yango eza kosenga pe social ezala malamu po soki social eza malamu te ekozala pasi po kuluna basila awa la Kinshasa mais abetisi mondake la police akokanga maboko te aza ko continuer ba opération ya koluka kokanga bango pe kosibir ba rigueur ya mibeko ya mboka ba processus eza ko continuer sauf que esengeli bakende kanema kasese po kuna ba instructeur bazali po la misala ebele lokola bilanga mais avant kotina groupe mususu esengeli ko réunir nyonso oyo ekozala malamu po bayamba bango kuna boni melanga ike kuna nde eza kosala ke bakuluna bazwa formation po bazonga batu amartele lisusu makasi ya kobetisa mbonda ke Comment ya kuluna en tout cas esengeli kozwa yango à la légèreté po ezali komo moko oyo esengeli kozwa yango ba solution makasi po baza kosala ba infraction moko makasi pe ba commandant sikoyo kosamba na auditorat militaire po ba condamner bango lokola ba soldat nyonso oyo esali boye po baza ko remarquer que soki batili ba kuluna na parquet okomona lobby babimisi bango pe bakomi kosala ba vengeance contre batu oyo bakangisaka bango du sikoyo bondi belanga ike kuluna nyonso oyo bakokanga ye akobana kosamba sikoyo na auditorat militaire pe akobana kosuka kaka na ndolo ndenge bakriminel nyonso tu bazalaka en tout cas papa mama batela mona na yo po soki omesala kofuta mbongo na baparke ndenge oyebi ke akendaka abimi pe azongaka bayebake tu oyo okolanda ye na auditorat militaire pe bakokanga ye lokola criminel nyonso tu po asala prison ya makasi na ndolo nyonso oyo ezakaka kosenga population pe toyeba koteya bana na biso po nyonso eleka kitoko ndeko na ngai kuluna yebake tu oyo parke tebe tu oyo auditorat militaire nde ekoteya yo yango biso tobetisika kambonda toyebisaki bino na basobe boyebake lesa majesté prince Ngabio Kitakita ozali chef ya village Mawawa akebisi ba usurpateur na ba projet mabe oyo bazala ngo pe apesi message na bakozi ya mboka po baluka kocha kinda ekota parce que azala besoin de développement la village Mawawa naza lesa majesté puisque naza kotala mboka nanga ezali monene makasi c'est pour cela kende bamoni esaleli na ngai evandeli na ngai ndenge baye kobatize ngai na komba lesa majesté kozala chef coutumier mais nazali quand même moto oyo pe nzambe atombola pe yango wana bato yango oyo baza koloba bango na nde bamiyibi wana vraiment bamiyibi oyo baza na mboka te mama ya ye Jean-Pierre aza nani mboka ya mama na eza wapi tata na ye Jean-Pierre mboka na ezali wapi ozomona ke bamiyibi baza na mboka te awa tala bakende na kimbangu na masina oyo kote mutualité na bango ebimaka Montele clan Montele eza wapi mutualité Montele depuis 96 nde ebimaka eza clan te mais biso clan Ingana depuis Belge jusqu'à maintenant clan Ingana ezali toujours depuis Belge clan Ingana ezali Ingana nyama ezali na ba document nango ezali ya bango ezali wapi bamiyibi na bato na bakonjo baza koyamba bango ezosekisana ngai parce que somona mutu de lera sa koya panotal kabya o fossé moyibi oyo pona moi $2000 nde mokonza olengi bapeso 1500 be 3000 nde mokonza biro lengi to lobi ke non to sa mukanda poto bimisa ye obimisa na mboka ya koko na ngai obimisa ngai yawa na mboka na vandi ya bakoko na ngai obimisa ngai ah mais mokona na droit il faut loba
ba vie américaine na baoba nde mutu ba fotaka ngwayulo azaki ndeko na biso te po ba yebiki asa kapita asaki chef coutumier te papa na ngata yaki ko présenter ngwayulo awa ke lokola kapita na mboka oyo batu nyota ma ba yebi abongo lokola yo ngwayulo kufi nde leki na aso bokonzi ngo ya nane euchu wapi yo ngwalo zaki kapita oyo papa na ngai ko chao awa groupement Pedro pa yebi pour les gars qui awa papa a bien qui groupement Pedro a informé groupement Pedro parce que groupement Pedro ndaza mo konzi na biso aza kotala biso nyoto koto abongo yo Jampi modi yo siko jubo konjawa na qualité nini yo jubo konjo ya mboko yo mboka no ezali awa mama no azali awa mama no mandeni mama na umandeni azali ya mboka mawa ya nkole baumbu ubia ya kuma mikonga mama no mandeni ube tata na yo azali ya mboka oyo ya kuma mikonga baluka bamboka na bango wana nyoso baza kokosa oyo ezali mboka bakoko na ngai na vandi nazali ayant droit ya mboka oyo nde nazwi na vandi nazwi na koti nango na makasi te na futi kanyaka te na zongo na voie normale nazali reconnu na groupement na famille pe na l'état nazali moyibi te nazali ayant droit nazali na famille régnante inga na nyama oyo banda depuis Belge jusqu'à maintenant ba miyibi wana mwana o miyibi Jampi na famille na ye ba miyibi baluka mboka na bango batuna mama na bango bien mama mboka na biso azalaka wapi mais awa te oza groupement mikonga ya eza pasi omoni ba miyibi omoni miyibi ezala Jampi na bandeko na ye na mama na bandenge moko ce sont des voleurs ba miyibi est-ce que oza mboka montele oza mboka montele ezalaka clan te montele ezali mutualité ebotami na 96 ya wana kimbangu epa mama mbwala nde mutu aboti mutualité wana na kimbangu na tango mobutu tano bengo kimbangu lelo ko eza masina yo soko lobi ke ozwa bokonzi awa yo mutu na eza mikonga te awa oyo sala nini awa yo ye kosala nini soki yo mutu na yo misisa na yo eza na mikonga te non yo kangai soki misisano eza na mikonga te yo kozwa bokonzi awa na sous groupement kikolo baumbu na ndenge nini puisque biso nyonso tu touti na mikonga toujours dépendre na mikonga groupement peut donner mokonzi na biso mais yo outi musisano na mikonga te yo awa yo kosala nini bayebi bango nyonso tu wana motako tema liboso ya Pedro azate aza muta mayele bayebaka vrai chef coutumier na répéter eloko wana phrase wana bayebaka un vrai chef coutumier à partir ya groupement na ye mais soki groupement yebi yo te yo okosala nini ata oke kofunda kabambongo na yo pa bakonzi etali biso na nini mais groupement yebi yo te pa yebi koza mutakolo mabele oyo te oza mutu ya mabele oyo te siko yo ko vivre awa ndenge nini okofanda awa ndenge nini po eza mboka na yo te ndenge mokombela mokonza mboka alobaki gratuité de l'enseignement donc awawa na mboka na nga naza na sale eza vraiment moke basale eza moke awawa donc na kosenga na mokonza mboka soki ke mbala pe oyo lisusu akoki kotalela makambo école mpona bana kelasi puisque gratuité de l'enseignement ezali awa donc bana kelasi vraiment basale ezala pe ebele po toza so na 2 ou 3 salles comme ça donc eza vraiment moke makasi bana bazotanga vraiment ba difficulté moko donc na ba condition moko ya malamu formaté n'est-ce pas boyebake espoir ya ba congolais et déjà dimension mosusu pour la demi-finale ya CAN contre Côte d'Ivoire objectif économique kake coupe oyo et en la République démocratique du Congo boza ba commentaire na ba détail oyo ya élément ya mwana mboka Wilfried Samba.
Mwana Congo bondi melanga ke ba léopard ya République démocratique du Congo ba pesi déjà esengo na ba Congolais nyoso ndenge ba se qualifier na demi-finale ya Coupe d'Afrique des Nations oyo eza kobeta la Côte d'Ivoire. Ya solo bondi melanga ke nzela ezala ki molai pe pas si main comment na étape oyo ya demi-finale. Objectif ya ba Congolais ezi déjà dimension mususu bondi melanga ke ba Congolais ba komi sikoyo koluka kaka Kupuana topeli zanza et awa la République démocratique du Congo. Bino moko boyoka liboso ya caméra ya Monda ekolo ndenge nini babeti Simonda. Bon, merci mingi pour la parole. Et là on a une nation na nous coach face à la sagesse. Pour ba ivoirien bazote ba bien qui dit ba faut ba peke autres en demi-finale. Ba ko favoriser bango donc biso ba jouer na biso pe faut ba za la maele ya robeta na bango bale. So ba jouer baza qui dit ba trop au moins que ba vando favoriser bango biso to za non favoriser. Bon en tout cas merci papa journaliste na moni match ya lobby et kozala kitoko mais loko pena tozali ko senga na coach ayeba ka classement zali kotia lokola makambu fuma coach ata na deuxième mi-temps na suka mais chaque atika ga abandaka match donc tozali sur match oyo toko gagner yango. Pour ngai match à lobby eza lisekité parce que Côte d'Ivoire déjà azana koganga lokola yebike a éliminé ki Sénégal avec abomaki déjà léopard moko c'est-à-dire abomi lion et tikali léopard sko yena biso toko sala ba jeté alongola biso na demi-finale na Guinée cette fois-ci eza tour na biso photo battre yé. Ah papa journaliste match eza kitoko match beneza kitoko makasi parce que léopard nabiso toza toujours simanaye peut tozo continuer ko soutenir ye na sens que exploit au léopard azo sala donc to s'attendaki na ngote objectif ezaki na quart de finale maintenant na minute oyo ezaki non to komi na quart de finale to lekaki peut to komi na demi finale awe komi que non soutien na biso ezaka makasi léopard akende liboso tozwa coupe wana e ya pena awa po to bike no match ezana on kitoko. Bon pour na match ya lobby pour ngai un tozobeta nanu na pays organisateur donc eza pays hôte en tout cas naza sûr que les dieux de football azana côté na biso ana côté na biso na sens ligne soki natali banda to bandi éliminatoire pour to ko besko tozali oyo en tout cas eza vraiment très difficile pour to ko menesiko meto komi yango. Monda oyo esali kitoko et surtout que ba joueur ebele ya Côte d'Ivoire ba kozala absent na match oyo ekobeta ba mokolo mercredi na 21h heure ya Kinshasa. Ba joueur oyo ba kozala na Côte d'Ivoire eza ba joueur moko important ya équipe na bango lokola défenseur central na bango Neko Odilo Kasumu, capitaine na bango pe latéral droit Neko Serge Aurier yepe akozala te Neko Omadi akite oyo achakabi na tango babetaka na Mali yepe akozala absent na avant centre na bango Neko Christian Kwame baza bango nyoso suspendi bondi melanga ke bajogo na bango lokola diakete na Kasumu bakobeta te po bakatalaki déjà na match oyo babetaka contre Mali mais Aurier na Kwame bango bazo ba carte jaune ebele awa tokosenga kaka na ba Congolais tozala bomoko tolongola ba divergence na biso ezala politique to pe ya religion to pe ya nini to tia à côté po to pe sa ba chance na le pas à la biso plaisir mais la grand boule pe to za ko senga na ba oyo bazala ka depuis ba match et bandé la Côte d'Ivoire en tout cas to tika kaka awa la République démocratique du Congo to continuer ko na ba télévision qui toko avec impact za idéologie po ko kende kuna et ko pe sa ba influence moko ezanga ntina yango biso betisika kambonda tala ndenge to komi na suka édition mokalolo maître aussi salon boete ça pour autant bolanda basomero na biso boye baketo solola kinenini le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo auti kosangisa bakozi ya défense pour kobeta masolo na makambo o etali mobulu o ezosamba la partie est ya République démocratique du Congo pe bozali sur masolo nini FARDC aza kosala musala kitoko kuno la partie est ya République démocratique du Congo pe bolagi sur élément ya mwana mboka les sa majesté prince Ngado Kitakita o azali chef ya village mawawa ndenge nini anonce cri d'alarme po da batu ya misala Yamabe. Merci talandenge tokomi na suka édition mokalelo onga alede la présentaki yango kitoko me boye bake sima ya caméra et sima maki na professionnalisme ya bana mboka lokola Benjamin Kilunga na mwana mboka Wilfried Samba pe masolo ya montage et réalisation ya mwana mboka Igrid Matetanga alede la présentation réalisation et sima maki na équipe rédactionnelle mais bon continue toujours qu'on s'abonne massivement à la chaîne YouTube la biso Monda école officielle pe
boyeba biso baactivité na bino ya ndenge na ndenge me basport publicitaire na bino toza bachaîne partenaire ebele tokolekisa bango baprix moko ya kitoko mpe bokosepela pense ke bokozwa vraiment balevi ekobatela momongo na bino na ndenge moko ya malamu tokutala prochainement sokolo yesu azongi te nalingaka bino makasi bye.